Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mukola lelo nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Mama Bijou d'or na eli bino émission moko na sina sala kala, ça fait une année yango yo. Na ye kozongisela bino yango parce que babengi ngai balobi Mama Bijou lisolo moko betaka tala ndeko wana ya mobali atika te asalaka kaka ye musala na ye azawana afungola ba Facebook na ye ebele pona ko escroquer ba mama ya poto. Mama Bijou d'or beta lisusu lisolo wana ngala lobi non ngala sina beta lisolo oyo na kotiaka ba extrait na ngai ya kala na kotia ba extrait ya sika na sangisa yango pona ko yebisa bandeko na ngai ya basi en tout cas bokeba na ndeko oyo ya mobali bomoni profil na ye naza kotia émission na sina sala kala naza kotia émission na ye ya siko auti ko escroquer ndeko ya mwasi. En tout cas Facebook ezali esika moko très dangereux bandeko toke bana ba demande ba mi mususu bandeko basenga kabiso toke baso muta sengi o demande ya mi bosuka kana demande ya mi na Facebook boko mateke abanda kubenga yo pesa mbongo to sala commerce pesa mbongo to zongisa boye. En tout cas eza esika moko eza na batu mingi bazo zwa yango na ndenge moko ya mabe. Eza na batu mingi neti biso to pasaka ba message nazo passer message na nga kwa mokili eyoka batu musu bazo travailler na Facebook na ndenge ya malamu. Eza na batu mingi pe baza ko travailler na ndenge ya mabe. En tout cas bokeba na ndeko na biso ya mobali obozo mona ba image nazo tiela bino ba image na ye nazo tia ba émission o na salakala azaye moko te ezali Facebook moko ya Lorenzo soki donc ya Lorenzo obozo mona ezali Facebook lisusu ya Samuel Eto. Zela so natangi kombo ya papa yango malamu. En tout cas bandeko ya basi bokeba soki bomoni Facebook moko ya Samuel Eto et déranger yo elukio ami. En tout cas c'est mieux kutu longola yango ngai Eto ana changera kaka a changer akomi Samuel Eto a changer akomi Junior Eto a changer akomi bo na longola kaika kambala moko parce que ezali Eto Samuel te bomoni titre on a ti ezali ya Eto Samuel ezali ete bokeba na ndeko la biso ya mobile on a kombo ya Bob Lorenzo. Ye moko ezali te ke batu basalela ka Facebook eza ye moko asala ba Facebook ebele pona ko tenter ko escroquer ba mama ya poto na Facebook obomoni ya Samuel Eto. En tout cas bandeko bokeba soki omoni ka mutu moko alukio na ami kombo na ye Samuel Eto kozwa ye te. Omoni ka mutu moko alukio na ami kombo na ye Bob Lorenzo kozwa ye te. En tout cas bandeko na lelo vraiment na yebi nazana mingi ya koloba te na lingi na tie la bino émission on a sala ça fait une année après na tie la bino ba extrait ya sika bokeba na ndeko ya mobali oyo bokeba na Facebook oyo ya Eto. Donc bandeko ya basi bozwa mayele. Donc Facebook eza place à kolinga te, il faut faire attention à ba réseaux sociaux na tie libino ba image et puis to kutani mbala ya sima. Bye. Bonjour, bonsoir na bandeko nyonso o bazwa occasion ya kolanda émission na nga na butu ya lelo. Nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or kande na lobaka so na yebo seke na ye ko betela bino lisolo ou bien na ye ko lambela bino. Lelo Mama Bijou d'or na ye ko lamba te na ye ko beta lisolo. Lisolo na nga na ye ko beta lelo euti Londres. Euti Londres muta pesinga ngo avanda na Allemagne alobi Mama Bijou beta lisolo ya copine nga. Na ye ko beta lisolo lelo ka pona kopesa bandeko na nga ya basi mayele kotalisa bandeko na nga ya basi ndenge nini mokili ebebi kokebisa bango na bamibali o bazolinga basi na Facebook. Papa na biso mo na kombo ya Bob Lorenzo aza kolinga basi na Facebook aza kolobake ye aza mwana poto
avanda na France akendeki na Togo ake kokanga makuna papa na ngai oyo na kombo ya Bob Lorenzo atikala jamais komona poto donc ye avanda na Togo na yebisaki bino na lobi ke nga na otikala kotanga bakombo batu na ndenge ya mabete mais lisolo oyo il faut na tanga kombo il faut na lakisa ba photo il faut na tia ba voice pona kopesa bandeko na ngai ya basi mayele pona mokili eza ya kobeba lisolo na ngai ezali boye mwana mwasi oyo na avandi na mboka ya Londres ka ndenge ezalaka mobali moko boye na Facebook na kombo ya Bob Lorenzo alingi ye ayebisi alobi ke wi nga nazalaka na na France mais nayaki na nga congé na Togo naye kokangama awa donc naye kokangama awa siko nazoluka nazonga donc tindelanga bambongo salanga boye parce que bambongo na nga ya séjour nyoso tu nayaki nango mbongo séjour esili parce que nayaki soki pona 2 semaines na sina sali 3 mois na Togo tindelanga bambongo tellement bakoma ekosolola bien depuis février tina lelo tokomi mai donc babanda ekosolola bien mwana mwasi wana pe atombaki amoureuse ya papa na biso Bob Lorenzo nani mwana mwasi oyo avandi na Londres abandaki kotindela papa wana mbongo asa dépenser au moins 1500 € pona kotindelaka papa wana bambongo mbongo asuka uti kotindela ezalaki jeudi awa atindeli ye 380 €. Papa na biso na kombo ya Bob Lorenzo azana 4 Facebook na Facebook na ye mosusu atia profil ya photo moko boye eza na plaque ya France yango wana nde aza kolingela basi parce que soki omoni profil mobali atelemi voiture plaque ya France okanisa mpenza ke oui ya solo mwana mobali oyo avandaka na France nzoka papa wana avandaka na ye na Afrique azana mwasi na ye moko mwasi na ye azali togolaise kombo ya mwasi na ye Edith mwana mwasi wana akomi komona ke trop c'est trop abokoli bana na ye na bambongo ya masumu mobali na ye ça fait au moins 5 ans a escroquer kaka ba fille na Facebook mobali wana musala na ye kaka ko escroquer bana poto mama na biso na kombo ya Edith amoni trop c'est trop abandisi ko benga ba fille wana pona ko bimisa secret ya mobali na ye o na kombo ya Bob Lorenzo ndeko la biso ya mwasi vraiment très déçu ndeko la biso ya mwasi azolela parce que azui coup ko bimisa bambongo ebele bambongo oya poto bambongo ya pasi kotindela garçon na yakanisaki ke oui na zui mobali nanga mwana ya France na sala makasi mobali yango azonga koto comme ça to continuer bolingo na biso na poto nzoka c'était pas ça donc ezalaki bongo te mobali bazana ye mobali ya escroc musala na ye ko escroquer bana basi donc awa na Allemagne balobi azala basi mibale na France kutu n'en parlons pas na Londres kutu n'en parlons pas donc azana basi belé na Europe donc musala na kaka ko escroquer bana ya basi nga mama bijou do na oloba mingi te natia na voice na ye natia ba photo na ye après na ya na dénoncer moi mobali bomoni oyo moi mobali bomoni kombo na ye Bob Lorenzo kombo na ye Bob Lorenzo moi mobali oyo aza ba Facebook ebele ba page ya Facebook ebele donc nga natekaka page 3 pages ya Facebook bomoni page ya Facebook batie Dieu béni Lorenzo pardon batie Dieu béni page ya Facebook na ye mosusu yango oyo batie Lorenzo Bob Bok habite à Paris oyo boso batie habite à Sévran oyo batie habite à Paris oyo mosusu batie Dieu béni habite à Sévran moi mobali omoni avakoma jamais na poto avandaka na poto te moi mobali avandaka na Togo mais asaba Facebook ebele atia lokola avandaka na poto mais avandaka na poto te ba photo na ye mususu yango yo ba photo na ye yango yo yeyo susu oyo awa aza na Togo ba photo na ye yango yo yeyo bato oyo baza ba mina ye na Facebook bakomona ba photo baza ba mine na Facebook ba photo oyo
mwana mobali oyo asala page ya Facebook oyo bit na ye mpona kolinga basi ya poto. Soki alingi mwasi ya poto, ali akomi kopropose yo biloko, akomi kopropose ba marchandise. So osali contact na propose ba marchandise, ya marchandise yango oyo biloko ebele ezali aproposaka na ba mesh. En tout cas eza na biloko ebele aproposaka awa na ba mesh, biloko vraiment ezali ebele oyo apropose. Omoni ba perruque yango oyo biloko azo propose ke atekaka oyo eza bakoli oyo tanga propose kinga na yebi tenga na lobaka yango nazo kebisa bandeko ngana baka kenga na kokoya na escroquerie oyo te, mais na koya kina escroquerie wa mobali oyo tant que camarade asengi ngai natinda mbongo tanga propose ndimi biloko bon biloko na sepeli nango abi na zona dans 3 jours tinda mbongo na sombela o biloko na propose ba camarade na musu ba camarade soit bon baza intéressé ba sepeli ba mèche ba sepeli ba perruque ba sepeli ba nini na tindeli mbongo po atinda biloko bandeko to ba koli o misato etelemi oyo atinga foto koli oyo po ezo sanga non naza na poste na otinda biloko na poste. En tout cas azoki je pense que je n'omba la poste to kana na téléphone to kosomo ketina biloko na poste omoni koli na tia suka na mukuse wana ezali ya yo o muso mama ko boye azaka na exotique mo atindeli ba koli wana, mais oya suka omoni ya mukuse wana eza koli na yo bandeko. Ti lelo koli wana suka omoni ya mukuse wana ti lelo ekomate, ti lelo bandeko nanga ekomate etikala kokomate. Ba perruque on sera proposer yango oyo faute grave oyo asaki erreur asalaki apesaki nga adresse awa ya mboka ba vandaka na Sevran on a vandaka na Sevran apesaki nga adresse na ye nzo atos apesaki nga ona ezali nde adresse ya grande sœur na ye akosaki numéro mais tant na komi na Sevran na lakisi batu photo ya ye bayebi ete na photo ya grande sœur na ye bayebi grande sœur na ye basinga ndako grande sœur na ye immeuble ya grande sœur na ye na kiti pa grande sœur na ye. Donc adresse o apesa kinga wana ya kasa zo kosa nganzo kanda ba kiti ami peseli adresse à grande sœur na ye na kutani na grande sœur na ye te mais na soka na téléphone ba yebisinga jamais moi mobali o akoma poto jamais azaka na togo zo luka nzila ko ya poto. Bosa attention so moi mba singa asinga no ami demande ami bosa attention comme on a Bob Lorenzo Bokonye escroc munene. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.